Bonjour la famille, coucou, 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 bon déjeuner de ce matin, bon déjeuner de ce matin. La mouka, les gens mercredi, la mouka. Le l'autre, comme il est quantième mot, il est ça. Tu comme il est 13, tu sais qu'on a 2 jours, tous au moins salaire. Moussala tata, moussala maman, de konangai, moussala tata, moussala maman. La mouka, bonjour à tout le monde, bonjour la famille. Voilà, maman qui n'a vino la danoise, s'abonner, liker, mission, partager et ça la bien. Tout la moussa conscience na biso, tout la moussa rappel ba conscience à bande kona biso et ça la kakitoko makasi. Voilà, bande konanga yenge na bande kona biso bundu dia Congo na église en PV à Longo. Boboto bondeko na bandeko église catholique. Vraiment topé si matondo na bakimbangiste. Salam, salam alaikum. Na bandeko na biso ba musulman. Toute tendance confondue, croyant, non croyant, topé si mino bambote ebele. Nzamba lobi abimisaka moi na ye na moto nyonso. Pona biso pona ni topé sa bango mbote te. Toyebi ke un jour bako sala kaka bako bongwama. Alors bandeko nanga tokei lisusu na lombango topesi ba bonjour na bandeko na biso ya témoin de Jéhovah, bandeko na biso ya armée d'Isali, église ya MMA, topesi bango bambote ebele, topesi pe bandeko na biso ba tete la bambote ebele, pourquoi pas 10 secteurs, pourquoi pas bandeko na biso bangwandi, pourquoi pas bamongo. Ah, bino sur la carte RDC, bandundu 9 régions. Bozo ba bisou na bino pona mukolo ya lelo. Voilà bande konanga na ye na lombango na tongo lelo juste pona ko la musa conscience bino moko boye bikande toyaka ngai vraiment na lingaka mingi soki prophétie ekwei ngala sepelaka ekomela batu nango soki pe na lobina analyser ba prophétie te tozala ebele balingaka lokola nazali na mwa particularité na nga wana na kati ya ba youtubers na lamusaka ba conscience côté wana ya ba prophétie botika ngana mimango ka ndenge wana esalaka bien ezalaka pe kitoko makasi oza na mwa particularité na yo olie biso nyonso toyaka kolobaka likambo moko ere moko esalaka monotonie wana soko olobi bato balingaka ba prophétie pe baza ebele basepelaka ndenge tosalaka ngo soki nasali te batindelaka nga mama la danoise talela biso na likambo oyo esalaka bien tala mama Fatou alobi boye mama Roger Baka prophétisé boye Jeff Fifonga bimisi boye bazé belé on a analysaka Moïse Kasongo alobi boye qui encore tozwaka ba prophétie na ye mama Deline bambote belé alobi boye. En tout cas, et ça la bien, ils ont la musabiso conscience, ils ont pesa biso mayele, et puis bato, oh, bazo lobela bango, bazo se retrouver na kati na bango, yemoko akomiye ba, li kambo eza ya solo, ou bien eza ya lokutato, yeba kaba via bato à 100% te, ni wifi a yebi vinanga à 100% te, même gana yebi vina yete, to lalimbe tu moko, mais oh, ya loti, gana loti yango te, oh, eza na mutu na yazo kanisa, nga kutu na yebi yango pete, tamso na otika la peko yeba yango te. Alors, bande konangai, il faut yo kamata kaka liker mission, partager yoka. Ceux qui les los yeux l'autre côté, tam sous lobby et aux atours na yo, tu vas apprendre quelque chose. Alors, bande konanga kola la kola muka. Ndeko na biso to mona ki azali awa na kati ya poto na kombo ya Enis Munyanga, je crois bien Manyanga biloko moka bongo Enis Munyanga kaka ye moka yebi. Alors ndeko na biso wana za awa vraiment to mona ki aye penza munene makasi aza mwana mwasi moko ya munene makasi penza vraiment zamba sunga ya diminuer mukie parce que kozala munene makasi bande konanga na santé ezalaka malamu mingi te. Aza vraiment munene mais ayembaka kitoko bato minene ebele bayembaka kitoko même sur bokei na ba chorale ya ba américain bokoyoka penza kuna bato minene bayembaka kitoko makasi. Alors aza awa osala ba concert na ye lokola musique ezongi bandeko bango pe bazongi olie bango bana na nzambe bazongi sa musique na poto mais bato bazongi sa musique na poto eza bato babengaka bana ya satana. Vraiment bande konanga mokili oyo ezali compliqué azana ba concert na ye je crois bien je ne pense pas que ayaki kaka bongo je crois ayaki pe abeta ba concert na ye bangai pe na sepela na banzembo na ye na sepela pe na mongongo na ye.
alors toza pe na oya biso Marie Laure Mbongo ye oyo toyebi ye banda kala oyo azalaki na rivalité na côté musique na Marie Misambo pe à son âme Marie Misambo atika biso ebele pe ebimaki pona conflit na ye na Marie Misambo il paraîtrait bamso balobaka ye pazali na liwa ya Marie Misambo il paraîtrait bapesa ki poison il paraîtrait basala ki boye wana toyebi te toye koya kwa sime yango awa te mais eloko biso toyebi prophétie oyo ebimi Laure Mbongo pe azana ba concert na ye na mois oya novembre akobeta na Belgique je crois kobeta pe na France manianga pe azobeta donc bande konanga prophétie pe tikalaki simate prophétie ye ekweyi entre les deux bango mibale bolanda yango na bokebi nyonso nazotikila bino anatandanga pe naosala mwa kopo ya ti mwa kopo ya kafe tokosta ndenga moke te bino mo boyebi awa na sule baoba balandaka biso pamba te kaka mwa kopo ya ti pembeni bien café mwa vin blanc vin rouge ça dépend heure nini okotalela yango pe heure nini eloko nini okolia na journée. Et ce que kolia viande aux mois vin rouge, ce que kolia poisson aux mois vin blanc, nous sommes ça la bien. Vraiment malili est comme belé, ti et belé et copé ça sope bien, sans oublier mai o ezali masanga moko universel. Ozanambon te okomela mai na yo na ndenge ya bien. Alors bande konanga tozali kotia prophétie bozo landango na bokebi nyonso entre-temps aimer vidéo yo mtunan o s'abonner s'abonner o eza adresse à bien o eza couloir ba yesu yaka okozwa toujours eloko malamu bande konanga voilà tozali kotia ndeko na biso mwasi alati bubu na ye vraiment evandie bubu na ye ezwi taille oh voilà parce que ba bubu muso ezaka olati yango ezo djembe la koto yo mais maman na biso en tout cas ba mabaya na ye ba bubu na ye ezwaka ye penza na sepelaka elateli na ye vraiment maman Fatou bambote na yo yangwana lisusu nazotiela bino ye vraiment boba na dia ko like partager mission nini yango entre Laure Mbongo na Manianga ndeko na biso Eunice vraiment Manianga zana ye auti ko ya na esika likambo nini bazowelela problème ni Laure Mbongo alingi susu amemela mwana oya mukie ayeka asika bande konanga aza rival na ete aza concurrente na ete yaza muto akala oya ye na eka asika problème na ye nini bolanda na bokebi nyonso nzambe alingi aloba vraiment boyoka na bokebi nyonso. Voilà. Voilà la famille, likez, partagez l'émission. Namona ba like belé, bocha ba commentaire belé. Voilà, avant tocha maman na biso, tocha eboye. Na lingi na loba na batu oyo nyonso balanda ngai, namoni bo komantara mingi, bozali moko kofinga maman na biso, vraiment ezo sala pasi. Soki osepeli na ete na kosenga yo ofinga ete vomie leka na yo pupula mabele leka. Et puis bozo condamné mingi alobelaka makambo ya mboka te. O alobelaka ba prophétie bato. Poni alobelaka Congo te. Ndeko kobeta libaku te. Ndeko oyo alobelaka Congo. Azana ba prophétie nyonso ya Congo, ya Félix, ya Congo, pe kokisamaka. Azana ba prophétie nyonso ya Congo. Ti pa prophétie ya Congo Brazzaville, ya France, ezali na site na ye. Soko komi MF, je crois, hein? MF oche tiré. Bozela. Zanaya boye. Voilà. Oche MF. Oche tiré au komi Fatou. TV officiel. MF. Trait d'union. Fatou. Fatou wan oche nana OU. Oche TV. Oromona ya kobima. Eza site na ye. Oko kende komona yo muto za na besoin balobela kaka Congo ba province ya Congo kende kuna okozwa ngai mama la danoise soki nazwi prophétie pale nazwaka ya Congo te yangwana lokwa yo tala kaka nga okanisi ke ya lobela Congo te nzoka zali parmi ba prophétesse oyo ba lobi ebele pona Congo même la France même pona Congo Brazzaville azana prophétie lobela Sassou Nguesso. Et tala mama kasi bato Congo Brazzaville ba yebi kotala
l'air ba yoki prophétie président na bango ba côté belé telema ba 30 000 mata likolo. Mais ngai nde mama la danos na zwaka ba prophétie Congo te na ye nango na kati ya chaîne na ngai. C'est ça le problème. Mais alobelaka Congo, si kota yo zo finga e, ozomona te ko zo mema masuma pamba, longwa kuna bolobelaka Congo te, bolobini pona Kivu, bolobini ni boye bande ko na vous parlez pour rien. Kende na site na ye, kende kotala, soko moni alobeli Congo te, wana me loba. Mais eza kuna ebele, ngai nde na boyi nanga ba problème. Bino botinda batu ba lobela Congo, bino botinda batu ba finga Congo, bino botinda boloba, mais bino bozwaka vio bo kindike Congo kalimema. Ale biso to ya kolobela bino pona ba afficher to kotaka Congo te ngana, même si je n'ai pas envie de retourner au pays, mais moi tant que mentalité à ma congolais, et ça mentalité moko bidon. Ce qui donc il faut toujours qu'au sanzo la mutaza na pouvoir, il faut toujours qu'au sanzo la ba o bazali kolo. Ngai na osanzo la bangote na ofinga bangote po nga fona ke Congo nde na lingi ezate koma okota Congo te Congo eza mabele ya bakoko na ngai toza na ndaku na biso na Congo, toza na mabele na biso na Congo, donc moi je dois partir au Congo quand je veux. Alors ceux qui yo lingo ça la politique no fungola chaîne na yo aka koluka ba professeur Congo ozwango te. Voilà, so lingo zwango okepa mama Fatou kuna ozwa professeur Congo okozwango te ozwa kaka ya ba Lord Mbongo ya ba batu ya théâtre ya batu ya boye, mais oya politique okozwango awate. Alors soko fingi ye omemi lisu mwa munene pour rien parce que alobelaka Congo, mais na chaîne na nga na lekisaka de ba prophétie na ye ya Congo te. Bo fungula matoy parce que je vois vous insister beaucoup sur ces points. Il y a un bételiango c'était arrêté à partir d'aujourd'hui. Fingaye concernant témoignage nae mais kolobela makamba Congo te ozala pini pour rien parce que alobela Congo makasi. Même France, Congo Brazzaville, Gabon, ba pays nyonso. Aouté écoute que ça la prophétie pour Israël na Gaza. Tel niveau. Prophétie ezali ya Israël na Gaza. So na tcheli binongo bo sepela na prophétie wana. Bo tala ngo makasi. So bo tala ngo boye bisanga mama la nasi tchela biso prophétie ya Israël na Gaza. Boyoka nde nzamba lobele batu wana alingi ba Israël nzambe na biso. Nzamba makambo minene asalaka makambo elekelaka batu papa makambo minene yeso yo ya solo makambo akokamwa na chamwa voix na nga munene boye nzambe mimi ciel tala voix ya to sala dio mukolo nini yeso yo ya solo makambo akokamwa Voilà, bon la yaya, à moi bien ça tongo et ça la bien. Yo ka ola mukana tongo souci. Ola mukina tongo ba problème. Yaya ngape na ba problème, ba problème. Mais nyo so na bois ki na mai na au nom de Jésus. Na moi la Nzambe. Moi j'ai vu au taux du jour Lobi et talingate. Kalelo on a coûté na on a lié on a yoki na seki yo mtolala na ba souci il y a 10 ans pas il y a avenir na 10 ans na ozala wapi na ngaku tata lobi a pamba na kanisa yote lelo taux du jour ya yekola ko vivre na taux du jour o vivre na o ngebu mame ngebu ngata ndetiko na décembre na mariage munene mona grande scène nga zo bala tunange lamba nazo kipe namte sapatu kutu eloko te pona nga to di jour ka mukolo ngo nde na oyeba yo yaka kota na nzoto sapatu kota me batu musu babandi ya susi manzaka nene osala nga musuki periki ni na kotia elamba la danos kuna akuna matata voilà bolanda skona tike bino ye sans commentaire. Moi c'est mon rêve maman na so ya zoloba koloba kate po na kaza mona tata moi sina biso te yangwana donc vidéo na cha commentaire te bino boye ba copyright te
Moi tata moi c'est na bisoka. Voilà. Et na kombo na Yesu. Ce que mon moninga mais c'est que Nzambe a ebi na côté ça le message. Là la zaka simple instrument, simple enveloppe où Nzambe a utilisé pour na couper ça le message. Et message où Nzambe a ebi na couper ça eza pona maman na biso Lor Mbongo pe na sœur Eunice Manyanga. Je viens aller dans le Seigneur, Nzambe azali Dieu tout-puissant. Ye ayebi biso moko na moko, ayebi o ezali mama Lor Mbongo pe ayebi o ezali sœur Eunice Manyanga. Nga naza wana kaka pona kobir le message nyonso oyo le Dieu tout-puissant a kopesa. Avant na passer ezali message tokobondela elongo ezalanga te koloba kasi molimo na Nzambe nde eloba na kati nga. Père éternel, le Dieu tout-puissant, na pesi merci, na pambolo po tozali Nzambe na nguya nyonso. Yawe ngai nde nani po tokonotalisa makambo soki eza mpona ngolu na yo te. L'esprit de vérité zinganga. L'esprit de vérité zinganga. Ezalanga te koloba Yawe kasi molimo na onde eloba na kati nanga. Père éternel, le Dieu tout-puissant, na sengi protection divine na yo et protéger nga foyer nanga. Pe ba na groupe de la vérité biso nyonso Yawe protéger biso pe zala na biso. Yawe ko passer nga message oyo uti pai na yo te kolo ebima na monoko ote. Kasi oyo uti pai na yo papa nde ebima na monoko o pe te bana no bazwa quelque chose ko uti pai na yo. Na commission na pambolo po tozali mokokisi na bilaka ya bato ezali yo Nzambe na nguya. Yo lokota keloko ezangi tina pe opesi yango tina na miso ya bato Yawe kumama na yo. Na tomboli yo nde na lobi amen. Mais bien aimé, Nzambe apesi ezali message pour na ba chantre de l'Éternel na ye mibale na kombo ya mama Lor Mbongo pe na sœur Eunice Manyanga. Na kati na vision, mais bien aimé, na moni ezali mama Lor Mbongo abandaki koyemba na micro. Mais batu bazalaki te. Nazozwa oyo ezali vision, abandaki koyemba mais batu bazalaki te. Après na moni mutu moko aye mais bien aimé alataki pembe pembe. Abotoli micro na maboko ya mama Lor Mbongo pe apesi micro wana na maboko ya sœur Eunice Manyanga. Et sœur Eunice Manyanga tango abandi koyemba mais bien aimé na moni batu bayaki ebele. Et batu bayaki ebele na kati na vision ndenge na bandaki komona. Et tango abandi koyemba asisaki ata koyemba nzembo abandaki koyemba te mamona moni babotoli micro. Et tango babotoli micro mais bien aimé na moni bapesi micro et pas mwana mwasi moko. Nazotala mwana mwasi na nazoyeba elongi na ye te. Nabi mwana mwasi oyo nayebi ete aza nani o babotoli micro na se et pas sœur Eunice po bapesa ye. Et mais bien aimé na kati na vision tango mwana mwasi na bandaki koyemba bandeko nanga abimisaki ezalaki onction ebandaki kobima na kati na ye. E na kati na vision na bandaki kokamwa ndenge azoyemba. Nazokamwa ndenge mwana mwasi na azoyemba. E nga nazoloba nga lobi ndenge nini babotoli mama Lor Mbongo babotoli mpe susu na sœur Eunice ewumeli epa na ye te mbala moko sœur oyo abandi koyemba emikro ewumelaki na maboko ya sœur wana mbala moko na ye kobima ezalaki vision. Mais bien aimé tango na lamuki vision oyo eyebaki na kokomplike nga mpo nazwa oyo ezali discernement. Et tango na bondeli epa na Nzambe journée mobima azalaki na attitude ya prière po ete Nzambe apesa nga oyo ezali discernement. Et moninga mi malamu oyo atikaka baoyo ya ye te oyo atikaka oyo ezali bana na ye te aye kopesa oyo ezali discernement. Et Saint-Esprit abandi koyebisa ngai ke makambo oyo nayebi na kotalisa ye grâce ya koyemba oyo ezalaki epa ya mwana na nga Lor Mbongo na ngai Nzambe nayebi na kotindika yango epa ya Eunice Manyanga. Epa ya Eunice Manyanga ekowumelaki ekokende epa ya servante na nga mosusu. Epa ya servante na nga wana ekowumela. Mais bien aimé molimo na Nzambe ebandi koyebisa nga ke don oyo ezalaki na kati ya mama Lor Mbongo ya koyemba Nzambe na nguya na ye ya bonzambe a déplacé yango ete pa ya sœur Eunice Manyanga. Mais pas sœur Eunice Manyanga mais bien aimé donc oyo ya koyemba ekowumela makasi te
azala don ya koyemba et Saint-Esprit alobi ekeyime na makasi te et kokende et pas moto mosusu. Et me bien aimé tango Saint-Esprit bandi koyebisanga nde na ye liboso na bino kopase oyo ezali message ekomela oyo ezali baservante na ye ekomela oyo ezali basali na ye. Mais bien aimé dans le Seigneur, et Seigneur n'a dit ce que y a don et qu'on peut déplacer la carte à moto et pas moto mosusu. Donc on zamba tient la carte na yo, nzambe a koki ko décider ko déplacer pe o ezali don a tindi kango et pas moto mosusu. Soki ozo prendre soin ya don wana te. Soki okomi ko négliger o ezali don wana, et bien aimé nzamba longola ka o ezali don na carte à moto pe a tindi kango et pas moto mosusu. Et nzamba eko confirmer ko talisanga na kati na vision que don o ezalaki et pas maman na biso lor mongo et traversé et que pas Eunice Manyanga mais eko yimela te pas sœur na biso Eunice Manyanga eko kende et pas sœur mosusu o nzambe atalisinga elongi mena yebi ete medeleme et nzamba ko tombola ba adorateur mosusu na kati ya mboka Congo akobimisa badorateur ya makasi ya basi oyo bakosimba lisusu ezali kombo na ye na adoration na kati na mboka na biso Congo medele. Ainsi dit l'Éternel, Sœur Eunice Manyanga likabo oyo ezali na kati na yo ezali nzambe nde moto ayebi na kotiango na kati na yo e nzambe alobi na ngai nayebisa yo likabo eza na kati na yo bateli yango soki obateli yango te ekokende kote mosusu te ekokende kosala oyo ezali mosala. Mama na biso lor mbongo oyebi na konéglige oyo ezali likabo ya koyemba oyo ezalaki na kati na ye yango emoni nzambe na nguya na ye ya bonzambe ayebi na kodeplace yango ete kote mosusu. Mais bien aimé badon oyo nzambe apesaka biso esengeli tobatela yango don nzambe soki apesi yo don ya koyemba don songolo pakala. Mais bien aimé batela yango koluka kosangisa yango na makambo ebele te soki oza na don ya eloko oyo koti te. Mais bien aimé kokende te loba nzambe nde atindika ona likabo mosusu okende kosalela ye lokola mama na biso lor mbongo ayebi na konéglige oyo ezali don na ye ya koyemba akoti na likabo ya koteya. Mais bien aimé nzambe ayebi na kosepela nango te yango nzambe ayebi na kodépouye na nzela adoration yango nzambe ayebi na kodépouye oyo ezali mama na biso na nzela adoration et atindiki yango ete kote mosusu epai ya sœur na biso Eunice Manyanga. Ainsi dit l'Éternel et ekowumela te pa sœur Eunice Manyanga ekotravailler et pas motu mosusu ndenge nzambe ayebi na kotalisa. Que Dieu vous bénisse na kombo Yesu Masia. Amen. Amen. Shalom peuple de Dieu, shalom shalom. To suki wana pona lelo eloko ni tokoloba bomoni pe na tie commentaire makasi te na bwaki mwa ba cri kaka. Voilà bandeko na ngai donc eza likambo ya don. Est-ce que yo za na don nini? Nzamba pesa yo don nini? Moi j'ai le don de parler. Donc fona battre la don na ngai ya koloba. Yo siko za na don nini ya kotonga, ya koyemba, oza na don nini? Et pas ya bonzambe. Ya kokaba kaka yaya kolemba te tindela la danoise quelque chose et osala bien yo donne on zamba pesa ki okabaka yaya benga ngati na 002 na comprendre te ya na zoka na Congo 0044 74 38 03 16 23 benga mama la danoise tindela quelque chose pono yo sana dona o ya okaba ko yimaka te mbongo ozala nango wana parce que okabaka yango nzamba tindela ko suka mbongo mukolo ko kata ndongo na mbongo pe ka ekimi yo o comprendre ngabe mukona oboya koloba koyela bino ma sagesse intelligence na okoma zoba nzamba olongolango yango fona zalaka wana yo pe zalaka wana soki dono eza ko partager be mission. Partager mission. Ceux qui donnent les zakaka au final. Like batela munyo so soigner donne yeso ko yebite donne on zamba tu donne mukile zanini. Fukama sambela na nzambe alakso ke te yo donne les zalaka oyo mais o sale la rangote. O comprendre? Ceux qui peut donner za ko yemba yembela nzambe moi denzembo trois nzembo chaka no na TikTok.
oyembi na yo otie na yo na TikTok na yebi film boy ayembaka na ye kitoko atiaka nyango na TikTok bato ebele mpe bayebi na bango ye te me azoyembela nzambe na ye mibale to misato nzambe alobi basangani bayoki nzembo na yo wana lokumu ezonge pa tata eza bongo yaya eza kate fo yo koma lor mbongo okoma soki enisma nani okoma soki nani pona yo lobake na yebeli nzambe okoma mai kalambai te alors bandeko nanga don nyonso oyo bapesa lor mbongo aza nango lisu te lor mbongo akoma na ye kaka molangi ya primus molangi ya skol atikalaka na solo me aza nango su te si mopepe nyonso ebima baprofesi ya modele na modele bazoyebisa ye repento alingi te donc na mikolo oyo nzambe azotala misu na ye epai ya Enis Munyanga Enis Manyanga yoranga Enis Manyanga ndengo oza wana batela dongo wana parce que bane passé mutakala na ye bimaki esalaki somo makasi batela mosoko continue makamba bakopine e bakope yeba nzamba kozwa don wana zala kimia makolokanga luka mobali bala don na yo kokima kaka pona makamba bakope wana yete mutalobi wana ngai analyse na nga alors batela yango travailler na batu malamu ko simba kisite pona so lobake ba ya ko solliciter yo tala muto ba solliciter kalelo ba solliciter lobi ba solliciter yo jour ekoya ko céder na kisite nzamba lobi ke ayebi yo don na pesio déjà don na mutu mususu bazotalisa ye po ba lobi ke ozali ko kengela yango malamu te nzamba ye ko avertir yo en tout cas ça l'effort que don wana ezala kaka ok bino so botikali yeba don nga eza nini parce que nzamba lingi to soigner ba don na biso kolinga te don na yo kende don eza lokola ba talent nzamba pesaka mutu ba talent pesa ki yo 2 talents pesi yo talent moko pesi yo 5 mukola suka kotuna nzamba kotuna yo na pesi yo 2 talents oye na combien po alingaka ba talent wana faut multiplier yango bamsu bapesa bango 2 talents 1 talent zwa yango abomba yango mukolo yango nzamba kobenga yo mauvais maître vous comprenez Dieu m'a donné 2 talents moi j'ai gagné 2 autres talents nzamba lobi serviteur bon et fidèle tu as été fidèle pour payer des choses, je t'en donnerai beaucoup. Entre dans la joie de mon Père. Entre dans la joie. Tout. Voilà. Alors, mon petit camarade, bye bye. Ni comme talent.